chaîne YouTube. Aurore TV, chez notre 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 chaîne YouTube. Mbote, bonjour, Biska, bisous à Mibino. En tout cas, merci na Nzambe Oya Pesaka biso pema. On va continuer toujours kobomba biso, toujours en bonne santé, toujours dans la vie. Et belé tozaki na bango mukola lelo ba moni yango te. Mais ya sali biso ngolu tokutani lisusu. Yango wana kaka nde toyaka kopesa ba sujet na biso lisolo ya lelo eza vraiment lisolo moko ya pasi makasi. Sujet na biso ya lelo eza koyeba kofanda na bato. Yango likambo kolobela lelo. En tout cas, lelo vraiment na mutu nyonso oyo akolanda biso na ba abonné na biso yo Aurore TV, ba o ba mesana kolanda biso mingi koyoka mateya na biso. Nzambe apambola bino nyonso bisika bizwami bino na tous les 5 continents. Nzambe abatela bino. En tout cas, sujet na biso lelo eza koyeba kofanda na bato. Lisolo eza lisolo ya pasi makasi. Eza vraiment lisolo ya pasi ekosala pasi mais na kosenga na bato nyonso bazalaka motema ya mawa, motema ya kolela. En tout cas, bozala vraiment motema makasi na lisolo oyo na yeli bino lelo. Lisolo oyo mutu moko ayi nango alobi na lekisa ngo na Aurore TV na partager na bino. Yango sujet na biso eza koyeba kofanda na bato. Mama, papa, ndeko esika nyonso ezwami yo, faut koyeba kobongisa relation. Koyeba kofanda na bato eza malamu. Botala esika ememi mwana mwasi oyo. Bien aimé na bisabino lisolo eza lisolo ya pasi atanga mo na zokoka kobeta yango te a cause ya mabe mutu asala. Tala ndenge elongoli lipamboli na ye bandeko toyeba kofanda na bato yeba makambo nini ozoloba soki nalobi pa muninge kosala ndenge nini likambo soki nalobi bwe komata ndenge nini likambo soki nalobi bwa koyina ndenge nini. Faut koyeba kopartager koyeba kozala bien na bato parce que on sait jamais vie na biso Nzambe ka mutu ayeba kango. Bandeko lisolo na ele bino lelo eza vraiment lisolo ya pasi. Lisolo na biso eza boye. Ezaki na mwana mwasi moko ndai kofanda na mboka moko songolo. En tout cas pour alobi to bomba mboka to bomba ye vraiment mais tozobeta ka lisolo oyo pour la bino bayo bokolanda biso bo tinda vraiment ba commentaire na bino. Mwana mwasi wana aza mwasi moko oyo na veni bato nyonso bayebaki ayebi kofanda na bato te. Donc azaki mwasi moko vraiment o balobaka otie totie yeba ne ofana ba te mokuta ne komi benga aboma relation. Tala komo mutami pesa aboma relation. Donc ye penda zakani na relation te soka ba boma penda ko boma. Mwana mwasi wana kofanda na mboka moko songolo na veni songolo na commune songolo. Kaka ndi bato bafanda ka kokola bakangamaki na ba voisin. Ba voisin bango bakangamaka na bango des alaka de bozana ba voisin moi problème moko kaka des alaka bazaki na problème na ba voisin na bango ba voisin so bazo sukola bilamba mai na bango ya bilamba ezo côté maliboso ya porte ya ba fille wana sikoyo mai ezo telema bongo ye lokwa za na aboma relation bandeko na bia otika kaso mai ezo leka bongo photo komba kaka mais toketo yebisa bango. Bakenda bayebisa bango mama na lobi voisine na bango na bi OK ça va to lukamuta sa musala comme ça abongisa ngo e bandenge nini ekoki koleka bayebisi bango babengi pe mutu oyo abongisaki ndenge ma yango koleka soki pa bongisaki bien te ma e continuer ki kaka toujours na koleka. En tout cas ebendaki vraiment ba problème ebele tala likambo ya muke esika ememi mwana mwasi wana aboma relation. Ba maman toyeba kofanda ba papa en tout cas toyeba kosoigner ba relation parce que on sait jamais oyebi lobi na yo te za na maboko ya nani Nzamba sala ka à travers mutu jamais mona Nzamba kitana lola ayo pesa mbongo o utiliser ka mutu moya po a compter lo mbongo wana. Maman
nzambe tomona kaite mais nzambe za yo ndeko na nga nzambe za ngai ozomona toyeba vraiment kofanda kobongisa ba relation yelo kwa boma relation kaka ndezaka bo bandeko bazokipe na bango te soki ma ekoti yelo kwa boma relation akenda na lopango wana koswana ake atuli banga bibino mai na mino to semno ke mai ezobima boye siko bino le bobongisa botika ngo kaka boye mama na bi ah mais bino mo mona ke tozwaki mutu mais mutu ope tozobenga ko bongisa azoya te mais soka ye to ko bongisa yelo kwa boma relation banda koswana na mama batu finga mama batu yo mwana mukie kofinga mama mukolo boko afingi mama batu na biso ya kosakana te afinga mama bi anga penza mama mukolo kwa ngabo ozofinga ngo tata ashi na ngate bana mama bi babimi alebi tumba ekomi tous les deux familles oboye papa ekomi ti la police et parquet baketi makala e ba 5 jours ba dossier bimi e ba relation bimi en tout cas ezaki penza kita ezaki vraiment kapenza likambu ya somo do ba voisin ba yindi si donc ba bomi penza relation siko ndeka bazaki ya koboma relation wana fille o wana leki na ya mwasi kan tobi ba réseaux sociaux o ba Facebook na ba Twitter oyo nzoka mwana ya mama o bango bakenda koswanisa o bakenda kobunda bakenda kosala epaka nzoka balingana kina leki ya aboma relation balingana kana na Facebook kolinga balingana na Facebook bolingo ya Facebook bamona na te mais mobala koma kotinda ba code mobala koma même kotinda ba biloko to benga ba bilokos oyo ba faire ba TV moi ça koma koteka mobala lingaki est vraiment pour la fille wana personne na mwana malamu en tout cas fanda ki na penza kimia nde balingana kina mobala tinda ka code mobala tinda ka biloko ateka ka nzoka siko mobali oyo alingala fille aza mwana ya voisine na bango mama oyo bango bafinga oyo bango baloba ba n'importe quoi ba bomaki relation bandeko boyoka place lisolo oyo vraiment ezosala pasi ba continuer ka toujours na bolingo na bango yepe mwana yebisa pe mama ngani nazabe nazwa moi sient comme sinanga moi malamu bozi ya kam kozali na kolakisa mama ngabi ata na ba photo tinda ta ba photo to mone o te nazo bomba ekaka na ko lakisa bino yeju ngamo na kolingana ya Kinshasa to kokende epa na bango en tout cas ezalaki vraiment matata bande kobolanda vraiment place esali pasi mobali siko nde balingana mwasi atuna pe mwasi ofandaka na avenue nini mwasi pe ayebisi avenue afandaka mobali siko piso pe mobali na sa mutu ngape mama nanga afandaka na avenue wana non kiko yebisi ete ke mama nanga afanda na avenue wana peut-être mususu azotambola mabe soki na yebisi akoluka abongisa funa tika eka na suspense na tala pena soka saka mwa malamu ena koyena kotuna na avenue na kotuna pe ba mama donc mobala tika eka na suspense wana po mobali yake ndaki na poto bien avant va bakota na avenue wana ya mikendela ka deja poto atika no kofanda pe na avenue wana te bande connaît bisabino faut koyeba ka ko soigner relation na vie eza vraiment motuya parce que oyebi te destiné na eza maboko ya nani oki ko perdre eloko ya motuya likolo ya sale langage oki ko perdre eloko ya motuya likolo ya koboya ka kopesa omoni koyeba kozanga koyamba mutu na kata ndapu ozomona bato ebele bazwaka kiti ka po apesi mutu kiti afanda ememela musala po apesi mutu ka mai amela ememela libala ozomona po asungika mutu na mwa eloko ya mukie emema bénédiction na vie na ye kaka nde tozoloba ba mama boyeba kobongisa na ba voisin na ba veni bozofanda na ba université na ba classe na ba église to ba bila kotonga relation eza vraiment motuya parce que oyebi te eloko nini ekoki komemela yo lobi mobali nde ba continuer mobali atinda kabiloko mobali azotinda mbo mobali azotinda ba code famille moi so yebi ke mobali azaka na poto ba mona mpe ba yebi te ke mwana ya mamo ba swadi sa baona bango ba yeba nte famille mpe kuna yebi ke mwana na za mobali na poto mba tinda ke biloko ateka bo ba yebi ka bo mobali akomi prêt à lobi en tout cas des aboué nazo ya penda Kinshasa nazo linga ne ya kobala yi basabi papa ngaza mwasi na yo bolingo to saka de bolingo la biso toyebani okomela kanganga pe na komela ko bolingo la biso pe ya mitema ezali et tout anisa nango malgré to linga na Facebook et tout anisa nango mitema
ezape kitoko kando boso ko honorenga omemanga na poto. Bien aimé, mobali afandaki akomi ko préparer voyage, azo préparer voyage a préparer voyage mobali jour ayaki kande no bwebike bafana ba mikili misusu balinga kaka kofana flat. Mobali ekoya akomi na flat moko songolo. Mobali akomi na kata flat abengi mosabine na bena comme déjà Kinshasa mais baboti nga ba yebite na olinga oya osata 2 jours awa na flat, osata 2 jours na flat comme ça na yebisa famille na nga na zali. Moi si pela mon bon si famille nga mobali na nga ya na flat en tout cas benga ko ça 2 jours. Donc famille ba ke mobali za na pota tinda ka ba biloko na ko boya. Antini mo ba ngakende. Ayeko ki ba kuté pena mobali na flat ya mobali na nga ba mo yebi kandele kaka ba za mobali na flat pendant 2 jours. 3e jour moi si ayeko zonga. Moi si ayeko zonga mobali aye ko bengisa mama bandeko na ayebisi bandeko ne ke aza déjà na flat. Bandeko ne pe ba sepeli ba ayeko kende na flat. Nde mobali ayebisi mama na bango na bandeko ne ngani na ye ka bolimbisa nga na sali no surprise na linga vraiment na surprendre bino nde na ye awa na ye kobala. Mama mo pa sepeli nzamba zolo kumo ye mwana na ye kobala. Yo kobala moi sango nani mama naza vraiment na moi ça vraiment une bonne femme. Aya pena moi kitoko soko moni ye okosepela na ye makasi. Déjà boye tokoluka jour tokende et pas ba moi si tokende kozwa nini nde balobaka nini oyo facture ya libala. OK, mama pe na papa basali lettre. Mama na papa basali lettre nde batindaka po toke kozwa facture basali lettre. Apesi mwasi ki nango pe na famille batie pe date ya libala bandeko boyoka aboma relation. Tala nde bato baboma ki relation. Tala pe place memi bango likolo ya koboma relation ba mama toyeba kofanda na batu. Toyeba kopesa mutu na esika na e valeur ya muninga. Oyebi te mutu wana lobe kosala nini pona yo. Biso sona mokili to kokaka te. Mutu nyonso aza na grâce na ye. Soki oza na grâce ya guérison, oyo aza na grâce ya finance, oyo aza na grâce ya délivrance. Donc mutu nyonso aza na grâce na ye ba mama toyeba kofanda ka ba papa to biso sont en général parce que ça likambo ya koyeba kobongisa relation. Bango pe bayebi ke tokoyamba famille jour boye bazwaki penza enveloppe wana batangi atoyamba famille jour boye babi atende vu que bambongo en tout cas ebisa bango baya samedi ote baya samedi wana toko yamba bango. OK, merci. Moi on appelle ke ba mobali balobi boya samedi ote boya samedi wana bakoyamba bino. Bon nzoka nde papa yaki mama ngabi te biso ko bala pe moi sango boete to yebi ete faut que moi pe quand même photo ko yeba pe famille na ye azanani ekolo nini ndenge nini. En tout cas bayaki penza mama ana papa nani mwana ya mama ya mobali azwaki photo la kisaki bandeko na ye. Azwi photo alaki bandeko na moi sinazo ke ko bala yeyo. Aza na famille boye bafanda ka veni moko na bino ezaki penza eloko moko ya pasi makasi et soit qui vraiment bandeko batali photo wana ba reconnaître photo wana bayebi ke mwana mwasi o ba swanisa biso ya kosakana te amo mo bandeko ne ba mama na ba telemi ba boy ba bili ba les ate abi mo se fiti mo ko ba boy ba les ate bi yo yebe loko ba so ba sala biso. Papa tu ba sala bino nini nde banzi ko tabi bana baso ba finga mama oya bota yo na balabala babisa mama na ondoki ba finga biso ko matina ba parquet ba mbongo ba ne ko tindela biso wana to futa ba parquet ba cachot ezaki makam na biso na bana basi oyo. Donc famille ya mwasi na yo y compris mwasi na moko pe afinga mama bango so ba kotaki na kati ya des autres wana. Donc yo soko ninga obala mwasi na yo biso to lingi na biso libala te kende bala kaka mwasi na yo moko bandeko. En tout cas ezali solo ya pasi makasi. Mwana mobali wana bino mwasi ongala na kobala afinga mama abotanga. En tout cas ata na linga ke mingi na so na pese ba mbongo na tindele ba biloko koteka
pour la valeur ya maman nanga parce que maman nanga monelanga en tout cas ta pour na bolingwa mwana mwasi wana en tout cas na longoli yango na kobala eli susu te bandeko botala eloko nini poussé mwana mobali wana abala lisusu fi wana te likolo ya koyeba kobongisa relation soki bazalaka bien na famille wana soki bamemana ka bongo te mais ndeko mwasi a perdre libala na ye ya poto a perdre mobali na ye oyo nde kosunga famille na ye likolo ya koyeba kobongisa relation bandeko eza penza lisolo ya pasi mwana mwasi la azo expliquer nga azolela makasi abi mama Peggy mobali aboyi mobali aboyi abi kaka nde na manka mama na ye kaka nde famille na biso emema famille na bango musika ye kutu na poto era yoka makambo wana abaka mokola koya Kinshasa fo azongisa dossier wana donc mama Peggy nde ozomona boye libala eza esute mobali aboyi bandeko zomona yango to bifo koyeba kobongisa relation parce que oyebi te nani oyo akomema yo na kati ya bénédiction na yo oyebi te nani oyo akobakisa un plus na vie na yo biso nyonso na vie tokokaka te tobakisanaka kaka ndambu moto azalaka génie na makambo nyonso na sa mokili oyo aza te donc famille wana bazangisaki mwana bango libala à cause ya koyeba kozanga kosoigner relation mobali aboya libala mama mobali aboyi bandeko na ye pe baboya libala donc mwana mwasi azo expliquer azolela alobi asala nini donc mayele vraiment esuki ndeko na biso ya mwasi aleli makasi alobi mama Peggy na yebi te boyebisanga na sala nini bino balandi Aurore TV botinda ba commentaire na bino ba mama nyonso ya groupe ba femme forte botinda vraiment ba commentaire na bino mwana mwasi asala nini parce que mobali aboyi akende koluka mosali ya Nzambe est-ce que mobali akoyoka ye po afinga mama ya mobali sans le savoir que un jour akolingana na mwana na ye ozomona na vie toyebaka place tokendaka te donc tosalaka keba na makambo na biso ya tozotambola na vie toyebaka ndenge nini ya kotambola oyebi eloko ebombeli yo lobi te donc eza penda lisolo ya pasi mwana mwasi arate libala ya poto mobali wana koma penda kosunga famille talaka famille na ye mokuta tindaka ku biloko te me bande kotindela mwasi oyebi te bokutaneka na Facebook olingi yo bandi kotinda ba code ba mbongo si obi po ya kobala ye me tala likambo ekwei donc eza vraiment lisolo ya pasi yango moni tolobaki sujet na biso ya lelo eza fo koyeba kobongisa relation koyeba kozala malamu na ba voisin na batu nyonso zana bango na musala na classe na église partout okozala yeba kosoigner relation na parce que on sait jamais yango vraiment tozo senga bino bandeko na biso boloba mwana mwasi wana asala nini po ata sali ndenge nini mobali deja lobi alingi te po amanka mama na ye po azalaki deja au courant ya makambo nyonso malia ko se passer nde bakome kofunda na ba parquet nde bakanga baona bakasho ye mtade kotinda ba mbongo akobimisa bandeko na ye ye moko pa se décider comme quoi ya Kinshasa fa tombola dossier wana donc mobali vraiment abi fini alingi mwasi te libala ekufi alingi na eta kobala lisusu te ba bien nyonso andimi na epena makambo nyonso bande kosalela mwasi ekufa nango po mwasi amanka famille na ye sans le savoir. En tout cas merci beaucoup vraiment na babone na biso Aurore TV obo pesa kabiso temps na bino ya koyoka biso obo commentaka pe ba réponse na bino ekomela ka batu wana tokosenga vraiment boloba bokoma vraiment soki pe ba o bazali pe oyo bakopesa tort ba o pe bakopesa toli bozali en tout cas bokoma toza pena na posta ya biyano na bino apesi merci beaucoup na fumu ya bwala noko die en tout cas bokilo mwana muke na pesi vraiment merci. Napesi merci beaucoup na papa Alex Ngandu pour l'assistance na ye. Napesi merci beaucoup na papa René Abire Macron de la presse. En tout cas na moni lisusu mama SP Betofo pour l'assistance na yo. Napesi yo vraiment merci beaucoup. Napesi merci beaucoup na papa Wete School Grey Bitaki
Na pesi vraiment ba merci beaucoup. Merci beaucoup na ba femme forte nyonso bisika bizwa mibino. Merci beaucoup na maman Mami, merci beaucoup na maman Ata, maman Suzanne, maman Karine Tokoya déjà le 30 juin kuna na maman Mobutu. En tout cas, na pesi bino nyonso ba femme forte ba mbote na bino parce que bozaka tellement ébélé. Na pesi merci beaucoup na ba oya ngai bana na ngai ya motema. Joana Nyangi, Aurore, Anzourai, na pesi bino ba bisou bana nga na lingaka mingi bana onzamba pesanga lokumu ezongela kaka nzambe. En tout cas, conseil ya lelo bo koma vraiment bo pesa ba conseil na bino na lingi bino mingi na kombo na Yesu. Ciao. Aurore TV, c'est notre chaîne YouTube. 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 Aurore TV, c'est notre chaîne YouTube.